ezaki pona mwana moko mais na minute na sima na area 420 biso tozonga boy moko suna sima kufi siko lobini pona bango misatu wana tango yala baki 20 pona mutu moko siko bango misatu fo za 60 ou bien condamné à mort aza suli banda te église na bandimi na ye na sambela awa te na yebi yango te na yebi te za église nini kombo nini na sambela te na mona ngote na yebi yango te mutu mota mibale tolinga bomba pe tozongisa revanche toza na kanda makasi pena donc esa biso douleur ya kokoka te ezaki pona mwana moko mais na minute na sima na area 420 biso tozonga boy moko suna sima kufi siko lobini pona bango misatu wana tango yala baki 20 pona mutu moko siko bango misatu fo za 60 ou bien condamné à mort aza suli banda te mais pasteur awanga na ka bino boko silaki ka makambo tozonga wana te baninga bazokunda bango bongo bandeko batika libana batika ki poso na bongo bana baza bien bana yatika ki aye baza bien oya bomi abatunde bakei oya ye bastikali baza bien oya boma keza yete mais est-ce que kanda ici libino déjà na ndenge nini na ndenge to perdre to go 6 kanda poani heureusement za famille te un étranger boso azaki na famille de ngoza rando bango na biso to perdre bombe ba perdre na minute aza donc en to benge nan puisque famille zate ngona yo leta sala musala na yo elo biso to bezate voilà, na monique colère et aussi bien té parce que le loco le bitan bon na souba cercle boza sou na méchant tozana kimiate pour te perdre o ya biso na libota ya mutu ya to perdre ye ce qui a yebaki ko bon mission ezaki na bon na din pour na tiki grâce c'était na merveille baba na d'abord là qui bon intérêt tant à monique soit bomi na diba na batirel ba bonganda bomi bango nyos alors ye pe intila za libanda za condamné to na posa na été et bongo major atanga kana major na ko amona na eza lukuta ye mutaye bebi ma prison yo la sabiso yeti to yebiete amona na pété amona na te to yebiete ye mutaye bi tant mutu ayebi era azala ki soki ndeng mango basa sambaki justice déjà kanga ki na ko samba na ye po alobi carrément major aye na jeep tant major a koti ya lobi na zaki na bakuto na nga déjà moi ça ute na ngo benen na tela na maison po ani ne sunga ye ko samba na bolanda ki yango e komike air major a koti pa beta ngai kramuti na nga na zui na tindiki madame siko ya kataki madame major ndenge nini swa kataki na bana ata yo mo justice yango na bato balo bakeza lokote eza ya solo eza boy to bando luka ba témoin bazalaki babimi pete bazate alors to za biso na tina mona mambo basate ndenga zaka bongo azalaka bongo vous elaki moment oyo famille sangana
appeler ça biso programme. Il y a Bobsec, je crois que le lot aux alliés lundi, mais demain mardi, tous na clinique quinoise pour na Talabango, il y a Malasuka. Et voilà, donc ça fait très mal. Bande quoi poto, bazali de cœur nabino. Bande rosela. Même quand bango suka wapi interminable tout ça. Mais est-ce qu'on attend au bofana qui bino moko? Vous avez assistance à l'État, tu as l'autorité en Boka. Bozui. Oui. Mais Bozui est nani. Il y a ma Denise. Le maire parti qui paquet. Asalima comme ça l'État tombe bien l'État toi l'État pour bino moko pour que bimsa te na droit no pour justice balukela bino et c'est na boko l'État leur photo tel l'État RAP c'est ordre scellé. Mais mutakundi bango l'État. Bon l'État salima amené place sous quelle famille azui. Asalima amené. Ça les grandes parts. Sali poisa l'État pour faire qu'il y a problème à l'État asalima amené. Oui. Voilà, ça c'est bien. Alors bâtir une église suite dans nos années. Papa otenga mizo mama l'église te l'église na bandimi na ye na sambela awa te na yebi yango te na yebi te za l'église nini kombo nini na sambela te na mona ngote na yebi yango te na mona ka bakiti soki ya za église kasi ba ya bakota ti bakiti atika église na ye aya kota. OK, merci mère. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons les travaux. Tout ça, honorable Florent Lébé, élu à Funa. Donc, Mokondi Awa. D'abord, bonsoir Mokondi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tout le monde a résidence à pasteur Mangwangasa, où il a accusé, condamné à 20 ans de prison, qui a assassiné moi, Sinaï Nadine, et ses défis. Mais au premier journée à l'élo, journée veille mortuaire, c'est quoi la motivation en fait? D'abord, nous avons une famille, nous avons une relation lointaine avec la famille à moi Sinaï. Nadine. Oui, nous avons une relation lointaine avec Bango. C'est comme ça que je me sentais obligé, dès que nous avons une information, il y a l'Iwa Naye à Bango, quelques jours après, il y a Kiawa. Je suis venu ici, compatir dans la famille, pour voir ensemble comment faire, quel genre de démarche entreprendre pour ça, l'autopsie. Je pense que j'ai quand même participé à ça, d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas tout dire ici. Donc, en résumé, il faut compatir dans la famille, pour faire voir que Toïbin Zambé, ce qui est arrivé, c'est dramatique, c'est malheureux, mais que faire devant l'impossible, ni le déni. Les alliés passent pour un pseudo africain, pour un mais nous devons accepter à un moment donné. C'est comme ça qu'il fallait motiver la famille, les alliés durement éprouver d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un apport moral on a pour appuyer la famille pour lobby les trois corps, certainement dans la paix, dans la morgue, pour le dire que nous sommes ensemble. Alors, honorable lobby de cela autopsie, l'autopsie, c'est quoi les résultats Non, dans ce côté, on a des détails. J'ai très bien dit que j'ai aussi participé d'une façon ou d'une autre dans l'étape de l'autopsie, d'une façon ou d'une autre. Mais les lots, on a tenu pour assister à la cérémonie de prière, il y a pourquoi. Les lobbies des alliés derniers jours, pour compatir na bango, pour l'ensemble de la famille, pour encourager bango, pour faire voir bango que la vie c'est ça. On est né, mais par rapport on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter, de quelle façon on va quitter. Bakufa ndenga na yebeli ezana ba sens misbanzela misato. Musoko zala comportement na yo moko, nde memi yo na kufa. Musoko zala ba ennemi to bando kinde to en Afrique, ba bomi yo. Nous sommes à la volonté divine. Nous avons ce qui plan et tout ça c'est la mort. Et tant qu'on fait les bisous, à table tout lili, tout crier, il n'y a plus d'autre solution que Dieu, que de remettre le tout aux mains du Seigneur. Nous avons comment il va faire. Ah, il y a il y a tiki bisous, nous va prier wana, atsa kimia na kati ya mabota, pour batikali, batia même na kimia. Voilà, c'est ce que j'ai demandé, je continue à demander à la famille ici. C'est vraiment dur, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Comme une souka, tant que comme une souka, on a une étape à boyer, on remet le tout au Seigneur. Le Seigneur est la vérité, jugement, naïe, salamaka, nandenge moukayebi. Voilà, je suis venu encourager tout le monde et leur dire que je suis de cœur avec vous. Honorable, merci beaucoup. Dozo libéré, mais étant que législateur, vous avez député, au fond, on a aussi l'Assemblée Kuna.
Tango Loué Salami, Bakateli, pasteur Mangonga, Sana, justice 20 ans de prison. Est-ce que dossier on est comment à parlement ou bien bino député Bomonaki, jugement wana, je dirais, qui propreté. Quelle est votre réaction d'abord tant qu'élu? Je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Vous avez un pays organisé, géré par la grande loi qui est la Constitution. Tout est dans la Constitution. Et là, au Sengaka, personnellement, dans Sengaka, dans Sengaka, Montignoso, aux années Moussala, aux autres Moussala Nayo, aux qui formation Nayo, Bonissa Moussala Nayo, Salandenge Nzamba Lingi, Salandenge Bible Lingi, Salandenge Constitution Lingi. Lorsque les dossiers on met des juges, le Parlement n'a rien à voir. On doit faire confiance à la justice de notre pays. L'indépendance, c'est pas pouvoir. Oui, on doit faire confiance. D'où il faut, c'est là, c'est interpeller chacun de nous. Tant aux yeux Moussala, nous avons pas de chance aux yeux Moussala Songolo. Bon, il s'ango, ça on a né qui toque, nous avons pas la population va s'épeler. Et c'est par là que viendra aussi la justice. Sinon, nous pouvons tout dire. Nous avons comme un parlement, tantôt comme un Molière, tantôt comme non, non. Il faut que chacun fasse son travail selon la Constitution, selon les lois du pays et selon la volonté divine. Parce que Missala, ils allaient belé, mais ce n'est pas tout le monde qui a le travail. Tant qu'il y a une chance que nous avons Missala, Bongissa Ango, Linga Ango, pour se retrouver dans la Moussala, à partir du moment où il y a un tel accident, tel incident, et que la justice est juge dossier, nous devons faire foi à la justice. Nous n'allons pas faire des détours, qu'on ait un Sénat, un Parlement, non. Puisque pour nous, nous avons voté la loi. Nous savons que nous avons voté la loi. Dans le cadre de la loi, nous votera, il y a justice des alliés. C'est tout, donc, mais chaque structure, elle a une responsabilité. Parce que le peuple est qui va député, bazawapi, va élu, bazawapi. Mais il faut que tout le monde rentre dans la Bible. Notre Bible, à nous, c'est la Constitution. La répartition des tâches est là-bas. Ah, n'a été un peu critiquer la justice. Non, non, je suis venu seulement pleurer avec la famille, c'est tout. Voilà, donc... Mais ça vous dérange? Non, moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je suis l'élu du peuple. Ceux qui peuple va critiquer, ils vont se redresser. Ça peut que dans autres temps, le peuple va moni lobby. Et c'est normal, c'est bon et ça l'a bien. Quand on va critiquer par après, on se rend compte que non, 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 ton salaire qui est rare ou bien ton salaire est bon, mais un député national, c'est le représentant du peuple. Vous devez être content de nous voir, vous devez être content de nous approcher. Et pourquoi pas nous reprocher? Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, vous allez ensemble un peu payer que des déboursés. Donc, nous ne devons pas être le cible de la population. Non, nous devons être proches de vous. C'est pour cela que je suis là. Voilà. Je suis là pour montrer que je suis Naza Abino, vous ne pouvez pas critiquer mais Naza n'a ma colonne Abino. Tu vas finir payer yo moroka te mais bino nyo soboza 500 quand même. Naza n'a ma colonne Abino pas mater bino de bosale que na comme na niveau wa. Naza pensa bete Naza mutul kwa mutunyo so le pe na ko tike bongango le pe na ko kufape. Donc c'est pour cela qu'il faut être simple, humble, vivre ensemble avec la population. Voilà. Et c'est pour cela que je suis là. Merci honorable. Merci beaucoup. La Binobanso, votre ambition sur la prière, et la mission de la politique, et la Binobanso, surtout Sangana, la prière, ma camion. J'en profite également pour présenter mes condoléances à toute l'Église catholique, voilà, à tous les chrétiens de la République et à tous les politiciens de la perte que nous venons de subir. Hier, c'était le message de deuil. Et aujourd'hui, j'étais touché. On s'est réveillé avec le message de grève des chauffeurs. Ça, c'est un pays, hein? C'est un pays, mais tu as Zambasala. Zambasala, Laurent Moussingo, personnel. Personnel, vraiment personnel. C'est fille, un frère, un conseiller. Je me rappelle encore 2 fois à Bandal, il m'a donné des conseils comment gérer la commune. Il m'a dit il faut gérer avec la foi. Ça 2 fois qu'on s'est vu avec lui. Mais est-ce que ma conseil est au Selangopé? Oui, c'est ce qui fait que je suis là. Grâce à ces conseils également, j'ai géré avec la foi, avec le cœur, avec l'amour. Ce qui a fait que je suis là, par la volonté de ce peuple-là. Voilà, je pense qu'un jour on aura le temps de faire une émission, hein, en tant qu'élu, parce que le sujet d'actualité est moins belé, mais là nous sommes pour les cadres d'Aïe. Je crois qu'au lobby, il fallait le bas, en tant que membre de la famille, nous sommes dans la joie parce que la morgue. Quand même, qui nous enterré, c'était un ouf de soulagement. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Quelles sont les difficultés pour la justice, pour les qui sont la justice, les qui sont libres de la famille, non, il fallait passer par toutes ces étapes. Maintenant, là, c'est une chose qui va être faite d'ici 24 heures. Nous avons le Kumu, nous avons Kimia, Nakata Libota.
nzamba pesa geste à juge basal malam batala dossier malam. Voilà, encore une fois, ça sera un bel exemple pour tout le monde. Donc il y a aussi un problème d'encadrement moral, il y a de tels actes ne peuvent se poser que lorsqu'on est mal au point. Bon, je ne sais pas juger ça. Voilà, merci honorable. Mutumota mi balé ton ngabo mapi. Tozong sa revanche. Tozana kanda makasi pena donc ça episode douleur ko kokate. Leo to wuti kuna to longoli bakor to ketchango sko na clinique na quinoise. Maza sko na quinoise lobby to ko bimisango tozo espace le ba ochongo espace aller tozo le katotali aller hermoro et sili ba 10 ans 11 ans to kena ona cimetière qui a Kiberli. Message ni nous copé ça na gouvernement parce que to qui na sango que maman Denise a tiepé le beau qu'on a kambo pas sur commis na éviter message ni ko lancer na gouvernement. Oui, to pesi merci na gouvernement ndenge ba sali pour fondation maman Denise et sali penza et aider biso pena to ko le ba aide outi pa na ye et si ka ba ya mike to compléter mais aide pena e belé et outi pa maman Denise to pesi merci nzamba pambola e a continuer ka ko soutenir biso ka mais bato nyonso tout ba kozala ya ba felina la ba fele akone ko soutenir bango ba no nyonso bazala ba felina bisika nyonso a continuer na ko fel na ko sunga bango ko soutenir ba to pese ka merci nzamba pambola message à suka étant que tontine ya maman Nadine a équipé bana so ki kopé sa message au moment Denise ton gouvernement to maman nyonso monter malam kwa ozwa li ba kwa Rolanda osiko. Bon merci maman Nadine nenga azana tiki bana misato na to senga bazotanga na minute to sali un mwana ndambo bana na bazotanga lisute ya to sengi na mama ezala apa mama Denise ezala o baza pemeni na gouvernement donc nyonso to ba konyono so baza ba soutenir bana wana pone bazana papa na bango azana prison to ebite so ko bimakan bon mama kufi mutabango soutenir bango pezalaki mama na bana na mibale na deyo na merveille siko bango misatu bazate bana na muta occupé bango to papa wana ndinga zana mutute azaye moko muta soutenir bana wana azate biso famille to ko ata le na PCL pa le bina ko linga lisusu na to 5 mama ata gouvernement ta mususu a soutenir bana wana na ko tangisa bango na classe. Merci beaucoup. Bonjour, s'est présenté. Comment c'est Nadine, comment ma merveille na maman mili moya batu misato perdre besoin na famille je ne pas message nini non ko do na tepo tala ka perte neno ya pessimis yo lo bio moi c'est ça qui m'a boulu ba bomagate bengana e ce que monique aza bien te ozo se pernaete bengana pe bomi bana oya yote c'est la raté bakolo bana na biso moko perte dozi yo ça non bien on va dans la prison on met biso ma j'ai 20 ans maman 20 ans de numéro depuis que bana misato azota 60 père a condamné à mort puisque na makambo ya sali to kondi mateke na 20 ans 20 kuweza muke bana misato soko to nzamba lingati mbeza 4 mais to ko lingati na 20 ata bino mo ba magistrat ba juge bokata penza bozo tala vraiment les camons 3 personnes bokata tika on a 20 ans 20 les muke bana misato 20 ans tu yo linga combien de années ba ko condamné à mort pour na yé faut pas bomba ba tazo monde parce que ya bomi o ya bomi baza ba nyamate baza ba mambo condamné à mort biso pe tozo tala ninga zo bomba ndenge basamisa ke leto zala kuna basamba ki ba kezayete à cette a kokosa bon bato ba termine bikité grâce à ça va alobaki alors va ko ko biso poani et kuya ko lo ba tike grâce à osenga o secours bato bayoka ki grâce à nganga lo tala grâce na kazo grâce à zoloba bon ba ye nani kadi malera kende ka kuta grâce à zoloba grâce à yebi nyoso mo bomaki c'est la raté yo bon ma batumi sato na famille na quel père motema nini ngo ya ki passer limbicité balobi to ko limbisa ete biso to ko limbisa ete misato
tokolimbisa ye te ye tokolimbisa ye fo akufa ndenge baninga bakufa seconde corps ezobima lobi message oyo okoki kopesa epe ewumeli mpe surtout ewumeli pourquoi ewumeli mpo tozakosala nkete bayeba soki lokuta soki ya solo mais bato batali bamoni ke ye moko magistrat lere tosambaki wana lere asambaki wana bayao batunaki babi na papier 5 okati osambi tomona nyonso eza différent c'est que motu asambaka azaka na liloba moko soki asambi ayebi ke oke eza juste mais soki okobandi koloba nalobi ndenge mosusu alobi seke eza yango te ozobeta oyo naloba bo oyo naloba bo eza ayebi ke ye moto asalaki yango okona okoza o colonel oyo nani okosa te ye moto osali makambo oyo na bainformation tozanga toki ke asalira mpe réputation mwana dina wenze awa oui eza kaka mpo moya koloba eza te mpo nadini mpe ndenge amonaki ke abotile bana alingaki kobengana ndenge fala bengana ye mais nadini azotala ke bana bazali moya abengana bango eza abengana ye eza te yango monete merci laissez-moi un moment qu'on est impressionné. Voilà, maman, tout le monde peut la résidence c'est maman, ça, beauté d'abord. Yo kombo nani posana na ta famille. Ngai nazali mlinga Nadine aza mlinga nanga tozalaki aveni bien très bien banda classe tia bandi kobota bana na ye tina baye kokutana na paster Mangwanga satina lelo nde paster Mangwanga saboni mais balobi Nadine aza molaso aza ndumba yokola na ye est-ce que oyebaka ye na bajeba mibale ebele ayebaka ye na mibale ebele te paster Mangwanga salingaka Nadine akutaka ye deja na bana mibale oyo abotaki azwaki na kindumba te azalaki libanda te azalaki mwana kati ya nzambe soko ye Nadine bano abotaka liboso bagrâce ya wana papa na bango akenda bakabwanaka déjà après akute na paster parce que paster nde mobomi après akute na paster azwi na bana ni mibale na bana misato babotaki na Nadine basalisa na ndenge kosalaka ye koboma Nadine na bana na ye oyo ayaki na bango na libala donc eza choc makasi eza choc makasi donc perte ezaka na ngambo ya mama Nadine po aye moko aprotége ya mama oui abomi Nadine bana na ye bana ya ye paster te mpona otiki ya yo soki oyebi eza ya solo otika ya yo mpona otiki bomi ya yo oyebi ke ya papa ya bato ya ye te soki oyebi ke eza bien olingi kotika ya ye olingi koboma bango nyonso bakufa bon zela mama sikoyo na mwa minute oyo bakor mpe omi na mort est ce que bolimbisi Mangwanga sa kande esili tokolimbisa ye te na bato mosala ata kutu so eza motu moko ata mwana bebe me bato basi bakoni bakomi bato perte ya mozele basi kitoko tozoleka ozomona bana wana ekokosalama te information toza nango tokaki oyo alingaki abala c'est vrai que oyo alingaki abala est ce que pareil deux azali déjà fiancé oui efalaki déjà bala merveille merveille akoma eprete efalaki abala bon toumeli tokozela tolembaki oyo tosangani so na vie mortuaire tomoni famille baconnaissance bamaster baye lisusu kosangana mpona kolela bato bakei corps ekundama lobi déjà mardi donc c'est mardi déjà tokokunda bango tokozela sorti ya corps ndeko bonsoir on est là toyeba depuis moi kala depuis bato bakufaki bandeko bakufaki d'abord moi tant bofandaki awa na niveau ya famille makambo eleki ndeni organisation est-ce que vous avez pu visiter na bandeko ba autorité mais babiso nga bana na van ana tiko mona to autorité ata moko tout monde ba réunion bela ba noko ba kota ba réunion ba no solani bon ba no sola po ba lol ko mo ba za solution ko na bibembe ko bibembe umelaki ba vani ba mona réaction mo te sala mais bon mo ba zoki ba porter grand ba vani ki ko sa ba réunion ko ba kande mo ko kundla bibembe voilà
On nous a appris que maman Denise pas aidé famille et consort. Alors après beaucoup de temps, le loco réseau bima, il temps que moko oyo balandi ko na dino ko lo bandi. Anabika merci na maman Denise na oya sali ce qui était no pesa passe ma casse. Tala ka ko fait la 3 personnes en bala moko pour charge ma casse so ya qui est mes moyens. On attend tous à la morgue. On attend tous à la morgue. Voilà, ça c'est bien. Peut-être un message na bato yo. Parce que comme tout misama, encore ça les ba mikolo belé, ezali ka mbongo. Bon, ezali ka mbongo, ta ko ko fait la batimi sat namba moko, ezali de quoi fête que bozo préparer. Mais ezali ka mo ko ya ki brisque 3 personnes ko kunda bango donc eza facilité pour la 3 personnes. Ce que vous autorisez maman ça peut être la bako. Ah papa, ta yo mo penza mutasili si famille bo autoriser. Ne so ka ko tande biso to remplacer na prison. Ti ata lobi na morgue ko ya na. Mais o tali ko to ya pétain. O ya te, o ya vous avez un procès moi déjà pour ici. Bobo sanier c'est fini. To bo sanier penza. Bokati pe relation. Makasi ya libela. Mais bana o ayi batika la kiwana vivant, boni santé na bango. Bana bazana bango. Bana bazali. Mais ba na pe prison mais hôtel papa bango. Bon wana ndenga ina na ebite. Mais bazana bango en bonne santé. Ba ki pe classe. Te classe de bango. OK, l'été hein. Voilà, ça c'est bien, merci beaucoup on est là. Merci. ezali moment prière. Je sais que la situation tozali awa moko na moko yaka na ndenge na ye. Mais kasi na kosenga ozala mwa to muke. Na moment ya prière. Oyebite onzamba kungi ko sala pona yo. Na tango na ningi to bondela. Yo moto yeko consoler liboto yo. Na ningi oloba ete nzamba. Yo zali le consolateur. Console cette famille.